Kembote kuana ni Kongo munanzaya mbini endioyo toboba ipangeno toine Kongo ikumene kunzako yenoko pangeno toine Kongo unu ilunati nenzenza tuka kubelijika yandi kazingilanga kwako kukanse unu tumoke na fyoti mono kamba ikulukamba ngapa muno toine Kongo ngini nao muloma ngini nao kenokolo lukisonekesa munakula dieto nakota muna YouTube inangebe yengunga munakoko kulo yakala nadoda yo yengunga ite monavo lukisonekese munakula dieto ana ne Kongo ANA espaço NE espaço Congo com capa KONGO mutaze yate zini pangi ame uno domingo supetokena nimbandi kembogo mosito kota muna moko etu mono mambo makanda kikulu mambo mabata ikana jamu ibobi lange mono matuka nge kupinda inatanga gizakambe kanda mutamutu petokele kimbote kia embote ipangiano andokimeno toine Kongo imatondo mwene kesi jine ikijidi mbinga mutamutu unu tukubila muna dingala muna Bikongo muna Lukezo kindinga to ibu ibamu tubobile unu mutamutu edi ambu njinanga diawo toboba toboba fyoti kunanga tutuka kunanga tusasugila nzolepo toboba kunanga tutuka momo imambu tumokine unu mutamutu mono kikutukile kuzombo nzebo engediaka okaleko kitsaze ikalabo tawo mutamutu nzebo kabene jambo lyenzenza obo emakulu mambo weneko ngediaka omonamo imonamo kadiambu tawo mutamutu tumokine fyoti okisunzula iyo uzakana mboka nini na vili nini ipsana batik bayoka yona okay papa kemene elietete kamene kutonde mvimba tufutro yangi pe matondo kuna pfumunzambi kali yani zeye maukulu ya programe itama tubakile yongindo vo tubanga ye programe kasi yani mosi muna kandani kubo kosudiambu nkande pfumunzambi ko kosudiambu yitangwani wa uno tubakile yo tangu yambula tuvuanda tomokena tusasa wazayako azaya nzoluvonda mulanda uli nange dalandi muyuvula unanga bo munakendinga tubobila totobaka yo lukau nzinga khosi tubaka yo ubeliji phangi yake ndio tubaka yo elau tubaka yo elau kipfumunzambi endinga zingi tubobanga chabo esiyana ye Kongo kimboti kieno Kongo tutabobila kasi enkano tunakiao tulini bobela kikongo mundingala ye português enkano inate muno engete katuleni bake ndinga ze yingiko ngatu munantuala tulini kotisi yake ingelezo kasi uno nzebo ana ni Kongo tubobile uno no tusasula muna ndinga batabo ndinga ambako sange yao ndinga zo tatu setubobela kikongo lingala ye português no mutamutu tuyalketi muna dingala mutamutu watu kujati muna dingala seto zabo kimambu tukambe yatu ndikona ngai ipsaba ndikona yo be avana banda pona lumina madlango mtana lingala tikangana na sakumuna na pesa nano bamboti na bandeko ya ngai bandeko ya biso we
po mingi bayokaka tango tanga bakombo bakanisaki bafutaka yo mbongo wana bazali neti banaki kongo baza bavisike nima tozalaka na bango tango nyonso tango esengo na ya pasi bango basalisaka nga Leonardo nza kuponda eske nakosi ya solo wana eza penza visike nima Leonardo nzoluvonda Papa Zakaria mayala Dioko Pilula abeni kimbote konzenza mbote ezopesa awa poto za bato ya fame moko engweto manzambi koitela ditamba sikitozolo bayango manzambi widi mama nzambi koitela ditamba e os meus irmãos Godinho irmão chora Maître Gibril bozoyoka wana bandeko nanga José Wanduka tobosa miyote mwana ya France enzolo fonda Leonardo ozoyoka tozolobaka bukubani ni kimbote donc yani kupoti wana kaka utukila voilà lelo tozolobila tozona ba sujet ebele mais to banana na sujet ya lingala po tolingi pe to saula yango pona bandeko na biso mususu ba comprendre po ere moko ba pesa biso utilité te tango to bandaki ndeko na ngai André Kemena lobi soki ngai pe nazalaki na ngambu wana nazalaki na ngambu wana na umeli pe na ngambu wana bolanda nzoto oyo te eza nzoto ya ndeke mobange ya ndeke bamvula ese epusani ebele mais to vivre ebele yango na lelo tomoni tolobela influence na biso bazombo na République démocratique du Congo ndeko na ngai nazana question ko tuna olimsa ngai merci kombo na yo Domingue Vetokele mengai na kobota wananga kokola na ngai kombo ya Vetokele ezali kombo ko mi di beaucoup ezana mutuna ngana lingi na olimba nano na biki kombo ezali na libota ya papa Domiba kombo ya Vetokele parce que bani ko siko yo ozali na libota wana ozabu to ba kopia wa kombo bo ipo kopia kombo na yo menani kolimba nani kombo ya Vetokele wana ko ituka yoko ngai komo na ngai Domingos Vetokele kolo kombo wana aza koko na ngai koko pour l'air mususu uzalaka na baduti noko ou bien so nazalaka monaka asi bien tekelo naza penza ntekelo ya Domingos Vetokele oyo ayebani ya Domibar na point moko stratégique eza na mpozo na pont Kasavubu bandeko masolo wana ekoya nango na sima tolimboli yango esika wana kombo nanga Domingos Vetokele ntekelo et puis moto liboso baluka Domibar eza ngai moto liboso oyo baluka Domibar Domingos Vetokele bana na ye ya basi baza ba mama leki nanga ya mibali baza ba noko nanga Maman, banoko na yo. Voilà. Donc, awa à Londres, boza na maman Janine Vetokele. Moi, si ya Kenda. Voilà. Mais tokokota masolo ngo sima po masolo biso zana ngo eza mosusu. C'est ça. Tolobi tokolobela influence ya ba Congo na Angola. Pardon na Congo, bangolais, influence bangolais na Congo. Mutamudu tokota bazombo comme quoi bazalaki na influence monene na société congolaise na lero wana po tokomaka ntango tokomaka kuna ezalaka na Congo tovandi kuna tokuti yango na ntango ya Zaire tolongwe teye kozonga lisusu Congo. Donc biso neti ngai na vivre les trois étapes Congo, Zaire na Congo. Toza na histoire ebele ba misusu balobela bango menga na koloba oyo nga na viva nga peza na vivre yango Otamu nali kamna tu na yo banda na yibio natala yo mbale bele natala pe liboto no ba to bele liboto na yo la sana no sini oni akumba wana zo na ndo yo yeki na Congo ya yo ba kuma sini we kufa exactement le bana ba ko tia ba piercing etika kali dusu tozalaka na kumba te lisolo ya kumba wana ba congolais mutu ba inventaka yango parce que tozalaka trop discipliné tozalaka na luzitu moko ke moindre problème tolobaka te
mona mbwa mafula kumbundu donc toyokaka tomonaka mais tolobaka te bango bankomisi yango baya na kumba na mozala clair oza muzombo te naza muzombo oyaki na kumba te na kongo naza muzombo musiki malomba ekanda diame saba kanda na ngai ezali ngudi yanga na kimalomba elembo wana ya kumba wana ya yoso elongwa moto boyi te ya koko mpe elongwa ya mere mpe elongwa ya koko do mere mpe elongwa explication ya bango te elongwa soki madusongo mpe ezalaki mfomfaki pinga elingaki landa biso madusongo mpe eza te koko na nga domi bara kufi na luwanda na miso na nga natikala omona lidusu wana te ezalaki mpe te koko na ngai Joan Thomas Mvwezani na kimalomba kimwana kimalomba natikala omona na lidusu wana te donc eza invention ya bakongolais tokenda na kumba te tozalaka mpe na kumba te respect na biso luzitu tozalaki nango na devant bango mpo bakoko na biso mpona na biso tozongi nango bakoko na biso bayebaki tovwidi tieto toza na mboka na biso tokozonga donc toye awa mpona koseme trouble te oyo nyonso bakoloba toyoka donc ezalaki mamona mbwa mafula kumbundu donc bango bamoni ke bato wana balobaka te baza na kumba na monoko c'est ça voilà c'est ça je peux encore répondre yango mutamutu nayokaka mawa parce que olobi nango ko kumba bozala na bino nango te esalinga mawa mais likambo te mutamutu to continuer po oyebi ndenge na toloba na influence na biso bazombo na Congo to banana no muzombo azanani normalement na par définition muzombo azali mutu oyo azali avanda na municipio du Zombo municipio du Zombo eza mibale te eza kaka moko eza na Makela du Zombo c'est ça eza Makela du Zombo eza capitale ya municipio du Zombo municipio du Zombo eza Besibeu eza Besikibokolo eza Besintaya ba ono so bazana kati ya municipio ya Zombo kwa Musidamba aza muzombo te aza ndamba voilà Musansala aza muzombo te aza province mususu voilà mais tango tokendeki lokola tolobaka ki Congo ba résumé bango ba congolais ke bato nyonso balobaka ki Congo oyo baza bazombo yango na titre bapesaka bakoko na biso na tango wana mais toza na ba ramification ebele tina besi malange bayaka pe na Luanda bayaka pe na Kinshasa banobenga ngo bazombo besi kabinda bazalaki na Kinshasa bazobenga kaka bazombo non bato zombo ekomaki lokola nationalité limisanga na escana parce que tant que na Congo bato so bazobenga ngo ba São Paulo ba São Paulo bazaki bangolais mais bazobaka portugais mingi alors babenga ngo ba São Paulo comprendre mutamutu likambo na bakana tu likambo parce que mutamutu na profiter kaka ndenge tozo changer komona ngana yo to sala interview oyo mutamutu bino tango muzaki na Congo osala na nzela parce que muzaki na bazombo d'abord yana kumba yana iloko to ya kolia isa yikudute bozala na nzela sikoyo ndenge nini bauti kolala na nzela mbala moko bakumko na bandako ori ko babezo sikoyo misala est-ce que ba congolais ndi bino mawa bapesi bino bandako na biloko kolia ntango bakomi na Congo bozala na nzela wana parce que bozalaki bino bakomba na monoko baki bambwa moko boyaki na Congo na mboka bato sikoyo ndenge nini kolala na nzela bosaki komi ntango to bozala na nzela wana bon oyebi apesa bakoma bato bondi ko bandako tango tolongwe Angola tukiti na Congo d'abord nga nazalaki nano mwana moke ezalaki na 61 je crois nazalaki nano kotambola nono pete nazalaki nano bebe oyo nga na viva mouvement oyo ebandaki parce que baportugais bafana nano histoire nango baportugais bakomaki bambeni na biso baennemi na biso bakongo mpo tolingaki korespecte tolingaki kotosa bango te bakongo oyo ya Angola baportugais tolingaki kotosa bango te alors na matata wana biso tokabwani na bango nde tobandaki kongo tovamba nene tomoni ke toza bato fo tokende na Congo bazali oyo bakoki kokende ti na kati ya Kisasa te basukaki na bakongo tobandina na Kimpangu mosusu ngana okende mosika te mboka na ngai tikalaka pembeni mpona ezwa ntango ya kozoka Kimpangu ezali frontière obimi na Angola na Kimbata mbala moko mena Kimpangu Kimbata bamisusu batikalaki wana mabele ya liboso wana bamisusu mpe babandi kotikala na banzela bamisusu
po bamboka ebele ndenge na koyebitangila o bakwilungongo bambanzangungu basonabata kolofuma tadidimosi voilà ezalaki bamboka moko ezali nango nano koexiste te okomala mosusu 5-6 maison me bazombo ntango baye wana bavandi muzombo lokola abeki kodebrouye atongi mpe ndako avandisi mpe famille na ye mboka wana eza na kati ya Congo me bazombo moto bavandi yango bakomi mpe ebele lelo mpe toza na bandeko mosusu baza kuna bamibengaka bakongolais baza d'origine angolaise mais lokola recensement ya Congo ezalaka te biso mo mpe na Angola volonté politique ya korécupérer bani oyo ya biso baza te tokoma kaka mélanger ndenge wana et alors bato mosusu bakei tina Kinshasa po bazali oyo balinga bakoma na capitale po baprogresser. Oui, parce que na temps bafani na bakongo mpe bana bayaki bana bakolaki basala baklasse il faut bakonje baétude supérieure na bango voilà ezeka na Kinshasa donc il faut que ça sikoyo bazombo wana na ntango wana oyo baparticipaka na économie ya Congo na kotangela yo na liboso na tanga papa Mingeli Mbala aza numéro 1 te maza parmi Mingeli Mbala Kudimana Mateus Gabriel Kamalandwa Domingo Vetokele onazolo bakoko na ngai Kilo Pascal Sanda Martin oui André Motors oui na papa Vivi oui batu bayebaki yango te Victor Visi compagnie moko ya babus na Kinshasa bazako benga ngo Vivi Bus oui azalaki angolais baza ebele nga na tangeli yo oyo bazalaki puissant o bayebanaka parce que soko tangi papa Mingeli Mbala ya azalaki lelo tokobenga ye na mukolo lelo lokola sponsor ya indépendance ya Congo po ye azalaki na Abako bazalaki na alliance bazalaki na alliance wana ensemble na bakasavubu et voilà donc ye azalaki parmi ba sponsor parce que tango ba Congolais ba yeko indépendance na Belgique Congo ezalaki nano na contrôle ya économie na yete et lukaki bato bapesa bango mwa mbongo posa la déplacement wana parce que Belgique akopesa bino indépendance te afutra biso ba ticket afutra bino ba séjour na mino na Belgique awa donc elukaki faut na mwa mbongo na bino po bokoma papa Mingeli Mbala a participaka papa Kudimana Mateus même papa Philibert Yulu azalaki na aliazo yepe a participaka papa Kudimana Mateus Natangi papa Gabriel Kamalandwa ye azalaki kutu côté banque côté ba banque papa Kamalandwa papa Kingotolo papa Kingotolo ye pe participaka ba Kilo Pascal ba Sanda Martin ba participaka papa André Masaki a participaka son nombre André Masaki a participaka mingi na côté presse parce que papa Emmanuel Kunzika côté politique ba Albert Ndele Ferdinand Ndombele papa Ndombele voilà après bazaki pe na baleki na bango na tango wana bengo baleki na bango mais biso etango so ba vie na biso wana ba koko na biso ba noko na biso wana nso ba Velino Salomon Thomas bazalaka na kati donc moyen otanga nso donc na côté économie ya Congo to participa ba biso so bona André Motors c'était un angolais Vivi Bus c'était un angolais ba Sandra Martin wana économie ya Congo bango boko jina boko ba belge c'est pour ce mwindu zeka angolais muto akina commerce azalaki koko et puis nakopesa yo histoire moko oyo ko comprendre te oyo bayebi te ba comprendre ba yoka yango Kasavubu azwi indépendance na 60 Mobutu asali coup d'état na ye na 65 je crois que na 67 68 soki na bosani année te bato bali bako corriger nga yango Mobutu alomaka premier ministre moko boye comme na ye Joseph Singa pardon premier ministre ministre ya intérieur Joseph Singa soki eloko nini ezwaka ye na butu alamuki na ntongo soki mpe aswanaki na mwasi soki mpe aswanaki na angolais moko adeside ke bangolais fo bazonga na Angola alobi bakanga bisaka bazonga eningisaka kisasa bangolais bazwi mpe ordre euteke epai ya papa Mingeli Mbala na bangolais on atangeli bino papa Mingeli Mbala papa Domingo Vetokele papa Kilo Pascal papa Sanda Martin papa Gabriel Kamalando na papa Kudimana Mateus baleside ngai nakina koko moko pe kombo na ye Nkanu prévoyant azalaki na isoki kola président ya foudre nakotangela yo kombo na ye batata wana nyonso mpona lobi natangi kaka oyo nazoloba te me bazalaki ebele badeside bon tokozonga
mais tokozonga ndenge nini lokola bango bazaki na ba moyen financier balobi bangolais tout bakutana na pont Kasavubu tokotia ba camion et même biso tina ngola to zonga donc bangolais nyonso bakena pont Kasavubu na ko yebisa li solo pont Kasavubu zando ya pont Kasavubu bana li solo bangolais batondi kuna bazo ko réponse parce que batu bazaki na contact na Mobutu donc batata on atangilio balobi toze la décision ya Mobutu Mobutu ayoki yango penza ki bangolais bazokende et Mobutu ayebaki ke soki bangolais bakei économie ekwei bako kende te papa Mingedi Mbala papa Kudimana papa Kamalandwa papa Kilo Pascal na papa Sandra Martin bazu décision soki ministre wana intérieur longwete biso tokei soki pe bolongoli biso totikali et lokaki Mobutu alongola ministre na ya intérieur wana Joseph Singa alongwe bongo bangolais batikali esika cri ya liboso ebimaka kwenda tu kwenda ya Kinshasa bata dengani toza kokende na mboka na biso Kinshasa bata dengani donc eningisa Kinshasa nzembo kutu esalamaki na konono nani fois ayemlenga yango lobby on ndako après répétition mais tosala mukolo koya akobeta likembe akoyima nzembo wana lelo a comité mais likambo te tokosala yango botala programme oyo nzembo wana akobeta yango na likembe boka nzembo wana oye autikoloba donc tu continue nayo sima nango asima bambula na mbula mibalo misato lwambo ayo bimisa nzembo moko pona papa Mingedi Mbala bukasi boyebi yango mbala Mingedi Mbala ya mbala kukwendi ko kuvutukiko de kozonga na ngola tetikala nzembo wana soko bayebi yango te na zo epse na ngolelo mbala Mingedi ayembla nzembo wana papa noko kende te parce que mboka buloko mobulu soko keye be kukwendi ko kuvuti kuko kozongisa bangolais te bokende te botikala awa oui voilà donc tout ça qui a une influence bangolais avec une influence sur l'économie ya Congo tout ça qui a une influence peut être belé na autant par exemple na football hein tout ça qui a une influence équipe kaka lokola vita Manu George Sandi makambo oyo ndeko na lobisko yoki yango ndeko na ngai tabonta est-ce que oyo ye a lobby nakala idiambo de koma kubila kali ko koma mutu continue nayo na continue ka binga wotolo wanga pena tuna pena José Wanduka mulanda unanga me sisi selenge histoire soko yeba kangote bana ko yeba yango et papa we malobaki ba chanja ka histoire te biso to kolanda ngote kiamsito oui et papa forme bon ba vérité yango to solo baka papa forme oyo ba yeba kangote soki moyen zali bon lwenda kwa samunona bon ba yeba ka yango lotuma sasula to kota na influence même na football na manaki koloba oyebi équipe lokola Vita Club oui ndeko na ngaki mine sala bilaki bino yango mais lelo tina ipsa bino Vita tango basalaka yango ezaki na kombo ezalaka na kombo ya Vita bitumba tuto nwani ne wana batu basalaka yango na tango wana ba opango oyebi opango azalaki yangole après ba yo so relève nango na papa Kimpedi bon Kimpedi aza pera leki nanga Kimpedi nzombo lokola nga mais na football ezali kaka vita te hein tozali na ba diversification ebele oui soko na tangi no papa prévoyant kano bon na papa qui mena tangi kombo oui na prévoyant kano ye mutafunda foudre papa qui landa moko azaki na bilima oui soko tangi na ba joueur bangolais bazaki ebele mais oyo ba congolais bazako kansaka ki basa bazairo to benga tanga zaire bazairo bazako kansaka bazairo basaki bangolais ti ba komi na betape supérieur ya football congolais de ngana tinga ngoni mutu levuka ki bagiri munu wako na efsa onike no ba congolais tangu wana soka bina mwasi ya angolaise soka akobuka na zemi akowanga na parce que bazoma soka baki batupamba elelo ko bana wana ba poli ba kadisa ke no bazali bana na bango nzo ne bana na biso voilà donc loba na yo donc nazako tanga ba joueur na lobi mavuba azangolais tout bilandu azaki angolais kadima ozaki na vita azaki angolais mayanga maku lisolongo déjà papa qui amene sala déjà mbabu zumbele na bilima azaki angolais ngunza changlai boyebi lisolongo ngunza changlai boyebi la koloba yango nana sisi lisolongo soko tangi ba comité mususu neti ba Pereira ba ko confondre Pereira
po même papa qui mena avec Pereira ou Ferreira eza Pereira oui va Pereira oui on va ko benga yenganga te azaki muta comité de recherche ndo benga kango même ba vie Kuba bangolais batu basimbi football ya Congo na l'air wana mais wana natanga bino sur le plan football tout ça sur le plan culturel na musique par exemple boyebi ke papa d'Olivera muto abanda musique na Congo po oye babengaka nani Wendo Kolosai azalaki na ye griot abetaka na masuwa mais papa d'Olivera za angolais ya liboso avandisi orchestre na kati ya Congo d'Olivera ayemba nzembo na itambola mokili mobimba ba congolais bapesa mo valeur te parce que aza angolais umbanzange moyo soko olongo le pana ye manuaku na koloba te manuaku wako azali kutu ntekelo ya papa d'Olivera tika na limlo le kamoko batu bayeba kombo ya manuaku no banini te manuaku ikino ba nuaku kunuaku ituka donc ediambo bo ngepo manuaku ngeye donc to solo ba tini so zeya munoko na yo yolo donc nuaku ngeye munuaku matuke ngeye donc na limboli kombo ya manuaku ezaka oteko manuaku no mabobele ngeye munuaku matuka ndapo kwa moto lemvuka donc ngana lobite ke ona zotanga ne surtout bazaka bazombo mina bibaza bangolais c'est ça justement na Congo ne bazako iba ko distinguer bisote ba benfuka bazombo ba nationalité oui donc so natangi manuaku natangi pe vie na biso mavatiku visi batu bayebi ya mote vima vatiku kombo na ye limbisa ngande kona ngai vima vatiku kombo ne complet salaka mavatiku visi muna chingumbwa yana kombo na ye complet voilà visi muna chingumbwa boyebi yango mutra mutasa la boule na ya comprendre visi muna chingumbwa vrai kombo ma vima vatiku ndoke mavatiku visi muna chingumbwa yango vrai kombo ya vima vatiku baza ebele soko tangi ba chanter lokola utamai azamu zombo aza angolais pardon bon toko bimisa ba nationalité autre mususte be mais c'est yebana Josar Nyoka Longo muzombo Beniko Popolipo muzombo angolais Bipoli angolais Sirambenza angolais babota na Congo mais des parents angolais pour clarifier papi ipepi azako tuleki nanga papi ipepi leki nanga moko donc so boyoki ayembelaka ekoko de pinda koko na ye koko na ngape donc azali sœur ya domi bar koko de pinda wana boyoka donc otangi Carlito Lassa aza angolais leki na yepe Lassa pembele okotanga Carlito te sans otanga Lassa aza bangolais vie Samo Mangwana kutu tolo bate ye asa pesa ki identité na ya partir à Congo tanga imaki nzembo ya bazebele ba vie Mario Matadi bazebele Jura Mombafu bazebele Matadi de Mario Sacré Mapeza angolais déjà non sangu angolais toza inchilto na kotanga bakoma batu nyonso tu po esukeli wana te dersunzwama wana kuzeli kama discuter te Emiliano mako de zina gole makulu donc bomoni à peu près un petit résumé pour te rejoindre émission mouima quand on a Isabelle da Costa toza ko se justifier te mais toza ko raconter histoire Maître Djibril tout ce monde là ndeko nanga ya mwasi makiese okonde kumbu kasi vudi kumbu wana kuntika tuke yani katuka kuntiko yani umona kuntika tuka katuka kwani kuntiko vudi kumbu wani kenda swami kaka atayo mupe gouverneur pasha bora gouverneur oyoki ba vérité yango tozo bimisaka piseke nima Costa Lukombo mugwa unanga me mbutama toza pe na bandeko na biso bazaka na Hollande Esther Rodrigues na mama Joana Freitas c'est des Freitas nalozola bopela muki Congo mbote luzayanga emambo kwema tukanga ye mama Mimi Tsimindele l'autre kakala pange de widia tokopo engangu tulu moze yenge mono kizemo kumbote boye yebake bindamu tuna longa ziade mom penge kuzeko mono emuboba sengina baka bimwane ngangu oyebake finalement to uta musika to sala makambo munene kuna na Congo mais
toza na posa to se justifier te ndenge nalobi oyo bakoyeba valeur na biso bakoyeba yango oyo bakoyeba yango te bakoyeba yango te mpo na biso eloko moko bokoremarke yango eza rare angolais ya mokongo aswana na congolais ya mokongo toswanaka mpenza te mpo toyebani ke quelque part tokokutana kaka c'est ça alors oyo balobelaka biso mingi baswahili baluba oyo bayebi nango histoire na biso te parce que bakongo bavéritable bakongo ya congo démocratique bayebi histoire onga nalobi ke bazombo bavandaka awa nayebi so na kwilu ngongo toki na papa moko azalaki donc tobenga na portugais grand padero mais vraiment lingala ngo tuba comprendre grand boulanger na kwilu ngongo ayebanaka comme na ye Solo Antonio aza angolais aza Solo Antonio na mbanza ngungu no ye ezaki na mbanza ngungu na kwilu ngongo po ezaki compagnie sucrière na yebi Solo na yebi grand bana na ye baza awa na poto Jeff aza na France Benson Masaki aza na France Benson Masaki aza na France Kembi Solo na Johnny Solo baza awa na Belgique. Donc papa on a laki grand boulanger na Congo boulanger lokola ye na lobi Congo ya Bazaïra ba Congo boulanger lokola ye azalaki te mais ba Congo le ngamo pesa valeur te de tolbaka voeza kutu voeza tango zenga mais